Au moins, nous dit Emmanuel Ramazan Chadari. Aujourd'hui, nous dit Jean-Marc Kabouni. Il faut avoir des gens qui ont la Ramazan et Sika Moko. Balia que Sika Moko. Pas seulement la politique et Sika Moko. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo. République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, Mboka Oyo Fumu Kimbangu, Mboka Oyo Mama Kimpavita, Mama Mouilo Akufelaka. Même idéologie, Oyo Boyebi, comment est-ce que votre chaîne Le Congo ne tombera jamais? Oyo, il y a tant de diaspora, Libanda Mboka, Bandarabiso, matin, midi et soir. De Barabino, Bokoto, et commandé Makambo Akala. De Marosengabino, Bolanda. À tout que s'abonner, mais partager. Puis aucun message phare aux abonnés la 4. Il y a chaîne Abino, le Congo ne tombera jamais. Vous me comment est-ce que Mokondambo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Avec la posa, il y a majorité, la 4 il y a parlement, à comme bongo majoritaire. Vous comprenez comment est-ce que se déroule qui va quoi qui bongo Jani Mabunda projet assemblée, va quoi si bongo premier ministre Ilunga Ilukamba. Puis encore bon comment est-ce que on s'est dit bongo président Sénat Tambamba Alexis P Aleki combien est-ce que moko yako tia bongo gouvernement en place pour te mboka au Congo et kende bongo liboso mboka o Kimbangu akufela mboka oyo Lumumba akufela mboka oyo Kasavubu akufela. Tine yango na kati ya chaîne bino le Congo ne tombera jamais. Que bongo émission moko politique spirituelle de notre pays. Tinengo, tu as mis bon moko et politologue de formation pontife Yekouli Luaka Junior, à bongo juriste de formation en plus politologue, tu as bête de bon solo pour na bon couper encore ça il peut sentiment na kati ya chaîne na binoto na moko comme enregistrement après. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu. Mon mboka pontife Yekouli Luaka Junior, mbote na yo. Mbote mingi, monsieur le journaliste. Il y a des milliers de téléspectateurs, bah on a vu sur quoi mingi ba diaspora, bah ça bon les bandes mboka mingi ba yeba qui es-tu? Mbote na bana Congo, mbote na ndeko nyonso akolanda nga na ngonga oyo na yebi tokozala pe na pays mo eza francophone mais émission eza na langue nationale na biso et mo ba mo français kotaka poto mais appelle langue nationale na biso bien te. Mbote na muto nyonso ala liboso etando eke nazolanda ngai nazali bongo pontife Yekouli Luaka moko ya bana ya Congo, moko abotami na République démocratique du Congo, moko oyo soko zo compter démographie et identité ya ba Congolais ko retrouver nga pe na kati. Nazali pe moko ya bino oyo baboti bazolanda ngai moko ya baboti kaka afutilaki nga pe kelasi na tanga na ba koloba langue officielle na maîtriser pe moi langue nationale ta moko be mibale et puis nazali oyo tanga na kena université na ponaki après avoir kosala domaine na ngai technique nazonga na sala science politique. On a silisi on a compris que mboka na biso na transhumance à makasi na yaki susu bongo na tanga ekolo oyo balobi ke non bato asaka mobeko nde naza bongo naza apprenant ya trois kala mingi te nazo silisa mais avant cela je suis un politologue de formation. Voilà. Étant que politologue de formation, comment jugez-vous la politique actuelle ya mboka na biso Congo démocratique? La politique est en régression. La politique actuelle du pays, le pays. Quand je parle du pays, nous avons d'abord avant tout mon pays, tu vas dans la nation.
nation ou la communauté comme république après république et comme pays après pays à l'état vraiment ils a vertu oyo batubili bazobosana ils a formé en 1958 59 tant de indépendance maturité politique n'est pas en régression makasi voilà maturité politique est en régression mais tout le monde est présent dans l'histoire tu nommé président il y a Union africaine ni que ça qui gradué en matière politique n'est pas en régression en tout cas Union africaine eza lisanga ya ba mboka ebele na kati ya continent moko ezo zwa pouvoir nango ezo faire circuler ngo na ba nation eza bongo esali ke comment qui tourne biso yango biso to ye place wana mais les attributs du pouvoir autres nango na kati ya pays ndenge évolution politique ezalaka ndenge ezalaka no politique ezo gérer faire développer pays pour politique il faut faire émergence na pays émergence na Congo ezati émergence na Congo ezati c'est une régression mon frère yebisa ngaka ke ndongo zana zo vivre bien ou bien mutu na poto bandeko na Kinshasa batiko tungisa ye to vivre bien te yango wana régression sur le plan politique na biso to na régression to zongi na année 58 59 voilà tu as qui pas vidéo no dernièrement c'est la qui mission na un certain pasteur Masoli Talimingi no tu comprends que na kati ya nzoto muto bengi pontife kulilwaka api na makasa de meni motali religion to yeba comment jugez-vous la politique spirituelle de notre pays dans un moment où tu as quand on parle de la politique spirituelle, je crois plutôt l'ingolo belangai forme nini spiritualité dans tambola par rapport à la politique en boka. Voilà. J'aimerais dire ceci. Ba église na kati ya science politique to benga ba groupe de pression. C'est-à-dire baza batoyo basala ka gouvernement en place ba signaux moso tambusa mutuka obeti mwindo moli boso kuna danger ezali mwinda na mutu l'action que danger ezali tambola boy mais mwinda te muteye ezui volant ozomona les groupes de pression ba église akana pona ko encadrer communauté pour la sabango ba averti pour la sabango lenga ko tambola spirituellement et puis tant va que non sur la manière physique et permettre à ce que société ezala na moi transparence équilibre social ezala et ceux qui dans le milieu dans ba chef spirituel na biso lelo oyo peut-être pour amso comment député pasteur so ba député lelo so zui bango lelo ba modèle té comment mais yebisa ngai Albert Kakenza na Sonika Futa Rockman Sonika Futa je Amos Simbayo Sonika Futa Rockman Amos Simbayo kuta aza ministre abazo démissionner siko apporter ni na ministère na un pasteur ya on a yebisio ke batuana il se dit spirituel pour dans moi place ni avandi batu azoya ya fungoli bible attend que verset mo ava batu na batanga abandi ko eso makambo selon compréhension na mais la vie du Christ ba vivre ngona noté la vie du Christ ba vivre ngoté ce que lobi na biso que politique na sur le plan tout un échec c'est-à-dire ce que tali mboka nyonso évolue kana culture nango mboka nyonso évolue kana ba norme nango ce que ki lelo okina ba pays islamique okomona ke spiritualité na bango ya ko croire na Allah na ba culture na bango wana ba mema yango ba règle wana ba norme wana ba commencer yango ba loi na forme ba exercer yango pour na politique ya mboka na bango biso doit pays laïque tu exercer la politique nini tozu construire ba français tozu construire ba américain tozu construire ba ya ba allemand to sangisi yango to sala loko to sala lelo oyo ngana benga yango za fiasco construire oyo za ke no mutu ayeka batali a mon erreur ya abattre muninga musupa ya batali a mon erreur a abattre muninga mboke komi ya ba jurisprudence boyebi sabiso jurisprudence yo za bien te en tout cas o sala droit ou bien sala droit a comprendre on loba jurisprudence nyonso soko lande l'étymologie non nyonso za ka bien te ce que so mboka na biso conseiller na ba jurisprudence auto kende boy sur le plan il y a politique sur le plan éthique et moralité parce que éthique et moralité ya ngona spiritualité tout ningai tozo kende wapi alors on a vu que sur le plan politique tout un échec sur le plan spirituel tout un échec sur le plan politique spirituel tout un échec sur le plan politique spirituel tout un échec mais tout le monde qui mokonza mboka après investiture na ye après ce qui bongo mboka na maboko ya Nzambe sika o pasteur ebele basangana ki pona benini Nzambe ya likolo Jésus na maboko ya Jésus non il n'a pas dit Jésus OK il faut pas transformer les paroles du chef ça a toujours battu faut pas transformer les paroles du chef bo excusez ngana tenge ekolo zaki soko bi français te ba obeta yo na ekolo ngana tangi yaki na tangi na Saint Georges ya Kitambo
biso basango bando bastonner biso na biso autrefois so ngana tangi na ekolo soko bi français te ou la classe suivante te ba beta yo ka pour na conjugaison c'est-à-dire que similitude na français ça a permis le président de la République alobaki l'éternel des armées. L'éternel des armées so OK pa basango ba ko na trinité ba ko biso Jésus za mutu mususu nzamba za mutu mususu Saint-Esprit za mutu mususu so que dans l'église de réveil ba ko biso l'éternel des armées Yohana Jésus. Maintenant je me demande dans un pays laïque ceux qui obisinga ba ki Jésus ngabi ate komba Jésus te ezali nzembo yo frère na biso nani oyo wayemba natiela yo motema nazwa eloko opesanga yo mokili epimela ngabi nzembo wana matuta Moïse Matuta nzembo za nzembo nzambe te esizinga na scandaliser na bato na ngai na bina scandaliser yo na bato ba olanda ngai nzembo wana ya matuta natiela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai ezaka nzembo nzambe te nzembo wana alors mais omona comment nzambe na kati yo komba Jésus na kati ou comment nzambe na kati parce que Jésus il faut prononcer Jésus Christ de Nazareth ezanzembo nzambe te ndenge moko na mamuyo lobi wana mukonzi mboka ezaki parenthèse na kangi mukonzi mboka tangi komba Jésus te abi éternel des armées nous parlons de quel éternel yende mutayebi c'est pas Jésus balobaki na biso ba mobutiste to pe Maréchal Mobutu apesaka mboka oyo na maboko ya Lucifer tomonaki bongo na drapeau ya impère eza bongo na ba signification biloko ebele tomoni lelo malgré tout tu dois répondre à la question Félix Tshilombo apesi mboka oyo na maboko éternel des armées est-ce que malgré ça situation politique actuelle mboka doit changer na ndenge mbala mutu bebi encore il faut na biso que mboka eza na régression ngolaka ça bo retourner en arrière bozongi na état ou bien état primitif c'est ça ce qu'on appelle la régression tout dans la carte de régression dites-moi un peu na forme au pays qui est vous croyez que 5 ans auto aussi sont en bonté ou bien avancer politique est avancer ça cause nango ça ni alors mais cause nango eza transhumance cause nango eza ba homme politique na biso baza bato ba sala juste pour na ba poste ba ça politique pour la politique ba ça politique pour la nation té ya on a ebise ko tongo belinga mambo pays ngana soka vous bana na pays to bana d'abord na nation to est république to comme pays après to le bel état d'abord bato ba nationaliste té nation eza état d'esprit à revivre ensemble ne vinde na zana yo bondo na journaliste na yebi na kati ya parler balambi biloko batie misulimi balé tozana yo na kolia musuni moko na tikeli moko opposant ndeko nanga c'est ça l'esprit de la nation mais bango siko bazaki noso na yebwe na le musuni nyoso mbabe na zui oya faki na tikeli na kati su ndambo do ba politicien wana o baki na union sacrée na mo ateloni ba opesa président actuel nazo mona teloni ba opesa yebisanga muto ka ba tu lukwebo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que président de la République alors ça ba tu lukwebo politique tout sur la bato ba quelle classe mutu lo la Joe nani les messieurs sous plus mobile bien qu'il soit du grand Kassai est-ce que Félix Tshisekedi dans toi l'accès politique na ba mba na ba ni politique avant c'est clair eza biloko yo au talibobi même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas talaka la nature yo zimboloko ofandisi esika moko na tigre na panthère aussi bon ba lia na te même mutu a créé univers alors la contre yo parce que c'est pas loi nature souvent on dit que vanda wana mutu na parti socialiste na parti libériste ba ko habiter ndeni je me demande ba classe ni batangi bato wana mutu asali science politique ou bien mutu a kei na parti ne ba socialiste bon ba libéraliste ba sangani eza bêtise et pesa idiotie nous ba tu baza maele te nde ba sangani na forme bon c'est inconcevable na zoloba mutu a ke classe bien zo comprendre ngama mna olo ndé na zoloba mutu a ke classe bien da comprendre makambo na zoloba na ba milo moko chaîne ezo bele moko le Congo ne tombera jamais je répète encore le Congo ne tombera jamais Bokoto, beau partager, beau aimer, ou on a remarque, aux a commentaire, ça c'est votre intervenant, la combo il y a Pontife Yekou du Loaka Junior, analyste, politologue de formation, en même temps juriste, il y a politique spirituelle actuelle de notre pays. Maintenant, mon amboka, toujours à Mouké, expliquez bien Mouké, osez comprendre union sacrée, n'est pas politologue. nazongi ko bisobwe na mboka oyo union sacrée salema déjà vanga na otobotama nanini s'il vous plaît. Moi j'ai connu l'union sacrée avec Mobutu c'est ce Kokungwendu Wazabanga mutu asala union sacrée wana
eza défunt père ya président de la République na biso actuelle basala ngona baninga na union sacrée de l'opposition contre les maréchal Mobutu. Et maintenant je conçois bazui même concept baye na contexte moko bozo simbate concept baye na ngona kati ya contexte oto na ngo ya ndemo te Mobutu azaki dictateur azaki tyran toyo kuta sko ba verti o ya mboka actuelle eza ba verti moko démocratique siko bango balingi ba créer siko union sacrée na kati ba verti démocratique c'est que ba kosala inverse à démocratie. Comment? Balobi union sacrée eza parti politique te eza regroupement politique te eza be plateforme moté classe ya bien et puis si bande ko na eloko na ba chaîne nationale na biso ana Congo mais bino to bolanda ngai so zu moi na yo ta akimi classe fo betara classe ya bien côté na dictionnaire mutu nyonso to la science politique te côté na dictionnaire beta na Google beta parti politique tanga définition wana oyo komi regroupement politique na tiaka lo moda simple tanga définition wana zonga sikoyo yako comprendre union pour la nation ingo laksani c'est la même chose. Vous savez au cause de la boyesi mu oto finga mutu même ba signe lo ba biso tangi communication na koza na otombola makiki boy o comprendre que na makiki na otombola na lo beloko nini hein donc c'est à dire que na vie ezama kamsu mutu azo sala yango alobi te mais eloko bo sala o conscient na biso conscient mboka na biso et préciser bien elingi parti étaté président de la République à cause de mission na quatre membres parti politique té il est le garant de bon fonctionnement des institutions pour excusez na tanga classe na yebiki bato ba holanda nga bandeko nga ba oyo bani bokolo ba msubo silika té za mama chiki na minicho et mama biki tata nga futele nga frère académique président de la République na quatre constitution ezo permettre yete que yenga za président de la République a si mission na parti politique union pour la nation bino bolo bana c'est la vision du chef oui. Et comme il se connaît, le regroupement se sangani pour la vision à chef. Où est la démocratie? Parce que la démocratie, c'est que non, il peut se faire une contradiction. Tout le monde est en maïle. Ceux qui ont contraint Rengaï, maïle n'a pas de canapé sakayo. Mais où est la vertu de la démocratie? Et on est sur l'union sacrée. Et c'est même la deuxième république contre dictateur. Ce qu'on vertu en boka lelo, et ça vertu démocratique. C'est que sur l'union sacrée, c'est contre la démocratie. Na utu ko peso planning et puis na peso makambo et ça situation chronique il y a histoire ya pays histoire politique du Congo et ça court mobimba mais tokenda na classe te kaka pona ozo makambo o bloquer tokenda ka pona ozo makambo o comprendre moi j'ai compris différence tanga peut-être na baninga msusu ngwana. Maintenant comment jugez-vous la politique de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi? Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi va parti libéral. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mike Kabundi. Jean-Mike Kabundi na Shadari ba parti socialiste bako kabona te jamais Jean-Marc Kabundi ako kabona na Shadari akeno sangana na Jean-Pierre Bemba c'est que ça cop mususu parce que sur le plan d'éthique et idéologie ba parti politique socialiste autant na société pour mba bazande ndenge moko to limisa mjema pour la motuna mutoko ibandeni uza parti socialiste uza parti républicaine. Non, libéral. Libéral, c'est complet. En fait, les socialistes prônent mingi na ba valeur sociale ya bato. C'est-à-dire développer na bango e bandaka makamtu ba la centre na bango tout la peuple. C'est dans la vie sociale ya population. Maintenant c'est libéral. On a PPRD. On a PPRD na IDPS. En tout cas, ce qu'on tali PPRD na IDPS. Na boss kizenga. Moi na lo ba msu bomona ate garçon yo alinga msu que non atele mila na tele mila IDPS te. Bolinga rappel contradiction. Dans la vie, sur une contradiction, c'est que on évolue. Il faut aimer cette contradiction-là. Action. Nabiboy. Les socialistes prônent mingi l'intérêt national et puis vie sociale à bas. Nous avons le liboso na makamne. Agenda n'est pas en sala. Azo prôner liboso que non. Makamnion sont en sala. D'abord vie sociale à la population en Ngaï. Tandis que les libéraux, bazara ndena ko akopenga ba capitaux libanda. Et en mboka na moi différence na bango alors ce qui na ndenge ba thématique au monde mutu dit Emmanuel Ramazani Shadari ozu mu dit Jean-Marc Kabundi il faut bavanda ke sika bamela ramasanga sika moko balia ke sika moko basolo ma politique sika moko c'est pour ça que le pays na biso est régressé na ba 58 59
nazo bango te pona sentiment na bango pe te pona na contraindre IDPS na ba pona na kotala analyse na ba myopie na mitié sur la forme politique ya développement ya Congo nazo mona ke Congo batu ba ko na âge mais mitu na bango ezonga ya bomwana omoni batata biso ba no ba keno to bengana mindele ba kende to lingi bango te eza ndenge moko biso lelo to bengana Kabila kende yoka Kabila Rwandais Kabila Congolais te papa na yebani te mama na yebani te oye papa na botama awa mama na botama awa to yebe pa na bango wana eza langage na yoka pa bato to yebe pa na bango aza mwana Congo to soutenir c'est notre frère. Oh mes frères, est-ce qu'on a besoin d'identifier une personne pour na ba dire bo loba ou beto ko identifier un musala ka sali musala za malonga et simbi na biso to betele maboko Sassou Nguesso na Brazzaville balobaka za Congolais awati mais zo vi na Congolais awa na côté Sassou Nguesso ya aza kuna Brazzaville Congolais awa ndinga wa diriger Brazzaville et ce sont mon Congolais Brazzaville bitu pas c'est la même Sassou awa. OK, c'est-à-dire que ce que muta diriger na bien makambo lo banso na tina. Et puis pour votre information, monde des villages planétaires, les histoires de nationalité évoluent déjà. Mutako ou na Rwanda aya a changé de nationalité a comme Congolais. Ils sont en nationalité évolue. Là maintenant je m'adresse mingi na bato IDPS parce que confirmer l'identité à mutu, il y a que mutu ko changer nationalité avec akona ba procédure ya pays na bino a changer nationalité a comme pays nationaux. Ce qui est arrivé qui a moins de 18 ans, a atteint 18 ans pas na bino a changer nationalité. Bon pexé ba droit civique té. Il faut être mature na bilo musu bolobaka bando na IDPS. Il faut être mature na bilo musu bando na IDPS bolobaka. Ils ont toujours ko sunga bino te bo progresser bo kini vraiment liboso. Boye bango tout ça bongo na moko ba analyste politique Pontif Ekuli Lwaka Junior, UDPS, MLC, PPRD, Lamuka, SID, quel que soit votre parti, retenons que la chaîne Le Congo ne tombera jamais à la Posanayo, Posanangai, peut intervenir pour tes messages oh ya spiritualité. Ya mboka na biso Congo démocratique, mboka ya Mfumu Kimbangu, mboka ya Mama Mwilu, mboka ya Adina Bala, mboka ya batu ya Nzawenza Kombole Nkumu o abengi bongo na la mboka na ngai pe mboka ya batu ya Mfumu et que ne obeli bosso mais babara time is money, le temps c'est de l'argent pe la télévision on regarde toujours moké mais to chitena munde na biso Pontif na juste deux questions pour na kosilisa ndeko Lwaka liboso mutuna ezali boye to moni mokonzi mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo azui majorité on a qui nango posa to moni encore union sacrée et fibi batu ebele baki bongo na PPRD baki bongo na FCC tongo somona oya zelaki awa débauchage iso salima akeboye yo tant que politologue de formation dans le barabien au suspecter la politicien na biso ndenge. Bon ba ebele ba politicien na biso ta que non tata na bombe koko na bango na politique yepa yaki akoti ba réunion à participer je crois bien avant participer té akota même pas voir les ABC à politique à comprendre politique eza nini à comprendre idéologie politique eza nini yango moni ba ça ba biloko wana parce que dans ba benga cohérence na kata ya politique, c'est-à-dire que otika na idéologie na yo. C'est ça un homme d'état. Ce qui est là, na bina fongla soupa, na zonga parenthèse muké. En ce que au chulo ba ma spiritualité, politique na biso ndo bimboka ya kimbangu mboka nini. Est-ce que oko comprendre lelo que non parmi bato ba bunda pe pona indépendance mboko, Simon Kimbangu wana kati. Mais les gens ne savent pas. Mami koloko ya photo solo bilango skolo pourquoi tout bango nini volet spirituel auto perda pour aucune question na forme mususu mais il faut être voir ça peut-être volet spirituel na biso nini il faut to s'adapter nango pour na culture na to garder yango pe politique na to tambola bien to perda volet spirituel na biso to bungisa culture na biso yango le même na ba coutume na to ba osela ngote et c'est là que sur le plan politique to ça la ka copie coller ndengo za so okina Rwanda mutu ofinga oyeba tezati makamu tutanga kalelo bana biso ebele zwa bango vandisa bango banda kotuna ye histoire ya Congo Lumumba kufa ndeni kasa ubazali mubutana bako bana bele bayibite pas de membres les 16 taba assassiné datu assassiné Laurent Désiré Kabila mais ozomona tele lombe ya bana bayebele mais so ni kotuna Laurent Désiré Kabila était qui on l'a seulement tué il était président tu vois moi on retenir l'autre à mon ya place ka au sakana il faut donner l'histoire une histoire cohérente dans le Lobaka.
akufaki mpona boye atelemelaki likambo boye yango esalaki baassassine ye biloko wana bana bino bayebi yango te. Alors tosikela bana nini soki tozongana na nsima tongoli ba 10 ans toalaki boye tozalaki babogar tokoli déjà. Qu'est-ce qu'on devait laisser aux enfants? Ndenge moko batata wana ba se faire débaucher bakenga mbukuna batikila biso cohérence nini balingo lakisa biso ke non bana respect ya parole te bana ba respect ba parti politique na bango te bango respect mwana ke no soka moni mbongo billet de banque soki na mukia so ba vimisele mwa ndambo akenga mbwe parce na politique ya bongo yozo ebisanga inyo saka osala nini bato ba facilement corruptible bongo ba député na ba finga maki ke no bazaki nommé bazaki élité ba finga ki bango bongo mais bandingi ko kende koto yo bazaki ki bazaki nommé baki élité juste pour na kanyaka pour la bien na ils sont bête pour na bango te baza ba député te to ko ya wala mona mboka. Dernière question Ezas, celle-ci. 4 ans Uta Kondwa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ex-Sphinx ne ba benga kaye le père de la démocratie ndenge ba benga kaye. OK. Kondwa Etienne Tshisekedi l'expérience akufa depuis akufa tiki moyen bon na bokonzi nini o remarqué et avancé depuis il est du bon pouvoir en fait pe nini o tiki je malunga o yokanga en fait atiki moyen bokonzi te moi na biso mto pese bokonzi ya royaume te muto na surplace sikolo le cas président république to zo père de la nation oui mangro koto mais azana demanda mandat moko sur en 2023 mon asali bien te ndep mambo qui est bien te boui en 2023 to ko non ça va c'est des points j'étais ça moi mpanzi la nande de nos sénateur affaires za radia kuna kala yo pe yo kola ki sénateur avi ndenge zalara mutu super ya vana na sika wana eza royaume te te sekela tikela mo anembo ko te royaume te ya dayaki mo anaya azuba courage na yaki mobali a postuler to moni que bon ça va to pe sa place to pe sié to pe sié ne ba voir na biso. Alors ça la 5 ans votaka ye ngana votaka ye bien que na votaka ye mais na donc regretter que là on a voté que tisiko non a concrétiser ngoti ko lo bango di bose bandal balandi na biso so ebisa ngana est ya tie mutu na ye soki est guerre est silité soit yo be guerre est et que tema jouer fait que est et lo le boso ngwana et lo mi balé transhumance oyo ngai po na ngai na ba vertine na ba pilier na ye atiaki ngana beka nga travailler kana forme ou anoté parce que na minute o nyoso za yi azana parlement mobimba chambre haute na chambre basse gouvernement ye muta ko sala ba député provinciaux ba roza nyo sacré ba chef d'entreprise ba roza nyo sacré ba bourgmestre ngana monité excuse nini président actuel au PSF na 2023 donc azu nyoso ndenga ngaka azwa donc na 2023. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, eh Yahweh, sunga Bishop John Makiese bitumbo.